kitoko te ndeko na yo obwakele maladi pozwa nini hein pozwa nini vraiment valide aza na nini yango ok non il faut ka obwakele maladi pozwa ngo ata lelo so obwakele maladi akufi est ce que bako remplacer yo batio bapesi yo kombo wana ya valide o longo yo komiye donc toke kondima jamais mutu moko to famille moko to ndeko moko o asonaki na ndeko mususu bakoma tina niveau wana loko tala ba image ba video ya Valdi Tambwe ba mbuma na nzoto toyebi tala ba masumu kombi makama mabe kombi osala depo banda ko bwakila batu ba maladi ba mpese ba mbasu ba maladi kili wana ozwaka nini donc nayoki pasi moko na mutema non nayoki na émotion besalinga même émotion donc ebite soki mutu akosala mutu boso azakaka mutu vraiment ki azopema penda ayoka pasi vraiment ezaka so pima mutu akangi makasi boyoki pe pasi so ayoka pasi wana pena mutu na sa moyo sala mutu eza malade abwakela pourquoi parce que kotala vidéo wana vraiment kotala ngo maladie normale oyelaka mutu to boité ezaka na traitement nango et puis to yebaka pe ba malade oyela biso ki o maladie bo mais wana vraiment to so yebate eza maladie nini eza ke mutu ka ande mutu abwakeli boto lobani to finga na ka to swana ka mais to za bande ko to za famille donc eza te ke to comme ça ngo vraiment réalité que non o lukaka o éliminer mutu o longola na mukili parce que nzambe o yemo ka sali mukili o ba mabe combien biso to sala na kata mukili tandis que toi ba pa est-ce que nzamba longoli biso maladie wana eza kitoko te eza mabe et puis eza pasi kotala ngo boye mais maladie na kombo lango to yebite siko ma côté ko traiter ngo toke oyeba ngonde ni kombo kutu ya maladie wana ezo yebana te c'est que mutu kaka oyemo ka bwaka ki maladie wana vraiment na bondelo na bolingo nzambe tala luka solution ta yango ndeko na ko tika souffrir ta nyoko mate parce que yo tika libanga te na mokili te yondo ko taka banda kwa nganga yondo kenda bwaka ba maladie oyebi place oyo bwaka ki maladie wana kende kaka kuna et puis retirer malade na ozongisela bango ba bomba ngo côté ba bomba ngo vraiment te to kabona te lelo pona internet lelo pe ba kolo ba internet ngo ba kangi ngo et fonctionner lisusu te biso to kabona te to zala kaka donc to sala na mabete vraiment s'il vous plaît to sala na mabete to za bana nzambe donc il déjà comme na suka abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com balobi yo nanga photo solo la Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozwa ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Maramba Bofrana ba Congo Dialogue, donc blague était donc vous s'abonner à Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça canon, yende mokonza ma solo. Pas Francine Ngembe, donc deux fois Maramba beaucoup donc Congo Dialogue, ça c'est moi kitoko. Ouais, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez actuellement sur Congo Dialogue TV. Donc c'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Et ça a toujours été un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux au Bolanda Rabiso, au Bokomela Rabiso de temps en temps. Et surtout, Bolingopé fidélité, tout ça, la Nabino, au Ezali, Koko, Tsaraba émission. Et surtout, Bino, Bozo commenter, Bozo, il m'a à tout moment. Et Bolingo, on a des autres salles qui ont salé qui ont des liboso. Donc voilà, de l'autre, Ozo, le sujet, Ezali, à Valdi Tambwe. Valdi Tambwe, qui est un journaliste, un chroniqueur, au Asala Ramsana, et bien, qui évolue au sein de la chaîne Fimbo, na Fimbo, Yaken Piana. On connaît comment la chaîne évolue, à Kanaba polémique, Nango. Makele lango ndenge zalaka mais malgré makele wana on reste une famille toke kondima jamais mutu moko to famille moko to ndeko moko o asona kina ndeko mususu bako matina niveau wana loko tala ba image ba vidéo ya Valdi Tambwe ba mbuma na nzoto to ebite eza ba infection eza nini muna mutazo misa infection na ye mais lelo nazo yamba moko ya bandeko o asala ka théâtre donc auto bengi actrice comédienne Germaine Iwambi to komeka ko soana ye masolo o etali makambu ya Valdi Tambwe donc to kobeta masolo na ye to ko décortiquer o ezali masolo ngo parce que to ba message tellement ébélé et outil ya partout dans le monde donc bandeko ya poto bandeko ya king bazo benga biso bazo lela nini za promesa ni na Valdi promesa ni Valdi ibaki nini Valdi simbaki mwasi ya nani Valdi à Botola qui est loco et nani donc ça là vraiment pas si et je peux pas commencer comme ça sans dire grand merci à ma patronne LC Francine Ngembe maman Francine Ngembe maman sociale maman Boboto maman a pesi biso chance
ya kofanda liboso na bino. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Givenchy Matondo, garçon allemand motema ya Flernay Kabedi Mafuta. Donc couple parfait. Et sans oublier Modego Capo, race motema ya maman Magis Masikini na Bundes. Donc wana vraiment ba papa na biso, ba maman na biso, ba bota bana, ba kolisa bana dans bolingo. Vraiment c'est bon na Bundes wana. Donc ba famille yango et na kobosa na te Ogi Parker, Blaise Panzouch, Irène Mwanza, Jonathan Bakam, Juif Noir, Maître Titis Ndombele, Fatou Barbara Mundandama. Et sans oublier Oscar Maritou, les millionnaires en culotte. Donc voilà, sans plus tarder, nous aurons déjà Germaine Iwambi. Germaine Iwambi, bonne santé. Santé Kitoko Makas, Kevin Mohamed. Vraiment. Comment on a calama Kassia, le tout le monde est sous Vadia Sanksibiso. Ah oui, moi, t'es un calatro. Donc, on a CP vraiment. Tant que tu as la vidéo, il y a Valdi Tambo, il y a Bambouma, impressionnant de chez ça, il y a une vidéo. Vraiment, et c'est là un passe. Donc, na qui passe moko na monté maintenant, na qui na émotion. Et c'est la même émotion. Donc, peut-être ce qui est mutu ko sala mutu boso azaka ka mutu vraiment qui a zopé ma penda. Ayoka passe vraiment ils a question pour mamuta kangi makasi boyo qui peut passe. So ayoka passe wana pena mutu na sa moyo sala mutu. Passe Kevin. Tant que tu as la vidéo wana. Na yo moko déjà lo bayi nini za vidéo za pito eza malade o babwa kele ko bwa kele za mablo mo eza naturel to ndenge ni yo par rapport ndo moni la image. Pour moi naturel vraiment eza pas non. Pour nga na jijaki ke eza malade o bwa kele. Pourquoi? Parce que kota la vidéo wana vraiment kota lango maladie normale o yela ka mutu to boité ezaka na traitement nango et puis to yeba pe ba maladie oyela biso ke o maladie bo mais wana vraiment to so yeba te eza maladie nini eza ke mutu ka ande mutabwa keli boto lobani. Et on a tous suivi la vidéo où tout le monde a qui la sœur ou à ça la rappel musa na malamu malgré go finga malgré nini azo soana na Valdi Tambwe bazo loba na ba déplacer ba mo ba mi balé donc soana ya grave et na suka ngo manika lobi a relaxa Valdi Tambwe ya chara mkongone anje pambate. Et batunyo so ba tina message est tellement belé bandeko batini ba message batunyo so bazolo bakara manikende abwaki Valdi maladi oyo. Vraiment batunyo so ba lo baye donc ekozala ye pe mutasali bongo tout comme pe kozala payete mais batu ba lo baye par rapport ya ke les jours baswana kina Valdi Tambwe makambo oya bimisaki na munoko na ye yango mutu nyonso donc eza lokwa lelo yo ebisenga ke Germaine ngano totala to beti gazon na ke iboye tamsu pe nazana makambo nanga mususu kuna basali nga mabe na kufi ba lo ba yo parce que yo no beta nanga gazon donc eza bongo et surtout mokili eza mambe belenga na komisa maloba mususu mutu mususu pa memi on ndenge na oui il faut contrôler et ça discussion na mutu na ndeko na yo to boite internet oyo ezalaka nango ba base nango to finga na ka to swana ka mais toza bandeko toza famille donc eza te ke to comme ça ngo vraiment réalité que non olukaka o éliminer mutu olongola na mukili parce que nzambe oyo moka sali mukili oyo ba mabe combien biso do sala na kati ya mukili tandis que toi ba pa est-ce que nzamba longoli biso tozali et bon pourquoi biso moko toyoka na ka mabe bongo vraiment OK ne penda inde ti ko ke ko sala mutu mabe ou ko sala muninga na yo mabe hein Kevin vraiment ça n'a pas trop et le mono yebisaka nzambe ke yenda zanzamba mawa donc asunga vraiment Valdi Tambo parce que maladie wana eza kitoko te eza mabe et puis eza pasi kotala ngo boye mais maladie na kombo lango to yebite sko ma côté ko traiter ngo kutoke oyeba ngonde ni kombo kutu ya maladie wana ezo yebana te c'est que mutu kaka oyemoka bwaka ki maladie wana vraiment na bondelo na bolingo nzambe tala luka solution ta yango ndeko na ko tika souffrir tanyo ko mate parce que yo tika libanga te na mokili tant yango vraiment luka solution au traité parce que yo moko yebi place au boaka biso to yebite yo ndo kota kabanda kwa nganga yo ndo kenda boka to ba maladie o yebi place o yo boaka ki maladie wana ki ende kaka kuna et puis retirer maladie na ozongisela bango ba bomba ngo côté ba bomba ngo vraiment te tout ça bato to na mutema bato c'est pas normal kitoko te ndeko na yo boka les maladies pozwa nini hein pozwa nini vraiment Valdi azana nini yango OK non il faut ka boka les maladies pozwa ngo ata lelo so boka les maladies akufi est-ce que bako remplacer yo ba tio ba pesi yo kombo wana ya Valdi o longwe yo komiye donc kitoko te vraiment ils a passé vraiment jamais nous amto zo moi tampé na yo kama notre vocal morezawa bande ko ba komela ki biso ezana ndeko moko lobi biso na internet to lingani nano te bolingo ezate mais oui ayi bolingo ezate tozo boka na tozo boma na biso yango déjà mabenga ku Henri Mavakala mon frère mon eloko oyo
parce que babilo mosusu ntango eyaka totiaka ndoki liboso lomo ayesa bino parce que na monde internet bolingai nano te ya liboso parce que natala internet comment les jours basonana bamaneki natalaka nini wana parce que natalaka mingi mama internet nataka ji basona mamaneki non ngayaka bataka mama ya bino tusa nataka bakoza to mabongo tolongwa nano eloko wana nano na moma oyo tona besoin motu abika nano na moma oyo tona besoin motu nano ase sauve nano motu nano parce que na moma oyo otaka tozwa baaventure parce que motu akufi te mpona moma motu akokende yango eza kokenda liwa motu vraiment eza kokufa ya motu déjà parce que nde aza boye oyo azoyoka eza biso toyoka bamaladi ya bobe olala pongi te pongi ezwa ye te pasi ndenge aza wana omoni basango so biso ondima nano bapasteur te basango ngai nazala témoignage ya makambo ya basango bakosala mpona eloko wana basango makasi wana ye kaka na motema ne aloba kaka verité oyo eza motema nifo lo basango batunaka kaka oza likambo ya motu okotaka ndako nganga okendaka boloba otunaka yango wana ye alobaka oyo eza motema akobombela basango eloko te ndeti ngai nayebisa basango nayebisa bango vi na nga mobima nayebisa bango nayebisa bango voilà donc ndeko déjà ye pa belaka maladi ya bajaro kaka akendaka mpa basango alobi ke non alobaka vérité eloko oyo asalaki mouvement oyo asalaki eloko oyo asimbaki nde aloba vérité kuna et si par exemple lelo eza nango maniki ete eza ta mosusu validi tambo mpo tolobi teke eza bon toaffirme te eke eza ke non validi tambo akende na banzela moko boye bon c'est pas tard ere yango ya koluka ta mosusu banzela eza ke non aloba bavérité babiloko moko bongo mais oui faut aluka basala nzambe vraiment ya makasi et puis au confesser soki ke yo moko miyebi ke non eloko euti par rapport yanga moko donc il faut confesser bapele ekota donc olimbisi il faut okende oluka basala nzambe confesser et puis basalelo ba prière parce que le temps yango parce que vie ezaka moko vie eza mibale te et puis osengi nzambe na pardon nzambe aza na nzambe mama kolimbisa yo akoyoka pardon non donc toza wana toza na posa ka santé no ezala bien donc ndeko abengi biso ndeko atindaki biso note vocale ye azali awa na Kinshasa donc alobi ye pa zwaki maladi ya lolenge kaka ya vali tambwe donc ye batake kende bafaso wana andimaki apermetaki biso voir même ya kopesa numéro na ye awa donc soki bandeko bakolinga soki bakondima keno bameka kocontacte ye et puis alakisa bango place oyo azwaki lobiko place oyo azwaki solution donc numéro ya ndeko eza awa plus 243 81 20 51 950 plus 243 81 20 51 950 donc yewana ndeko Henri Mavakala donc yende ndeko abelaki maladi ya lolenge lokola ya validi tambwe donc jamais ni wambi to comme na episode déjà na suka émission lelo par rapport à la guerre comme na internet par rapport à kubaki la maladie kokota na ba vie privée ya batu yo déjà étant que moto zape na monde ngo moi après on avait zani na makambo vraiment eza pasi bandeko na ngai to kabona te lelo pona internet lelo pe bakolo ba internet yango bakangi yango et fonctionner lisusu te biso to kabona te to zala kaka donc to sala na mabete vraiment s'il vous plaît to sala na mabete to za bana nzambe donc il déjà comme na suka et surtout qu'après internet il vient continuer kaka tout comme pe lelo penga pe na kolo ba ke non c'est bon hein na sala na nga susu ma internet te na sala makamu na nga mususu to kuta na nzela jamais na kuti ba sala mabe na olekate na kuti na maladi no ba difficulté no mo to kuta ino na mboka mo boy na otika yo te to lingana vraiment to za na bolingo to yeba ke polémique eza polémique et puis réalité eza réalité donc vie ya mutu normal ata zalaka soki ndenge nini soka fandaka wapi ye soki place moko bato bakoma yona eza vie na ye makambo internet eza makambo internet tolingana totika kimutema mabe tolingana parce que nzambe ye moko alingi biso ye moko azoyoka biso mabe te tala bamasumu kombi makambo mabe kombi osala depo banda kobwakela bato bamaladi bampese bambasu bamaladi kilikili wana ozwaka nini ozwa eloko te ebakiselo mpe eloko te mais ce qu'on liwa na yo est-ce que yebi yo jour où ya yo soki komeli yebi ndenge eza baninga kutu tamusu malade ko komela nzambe pa aider na mawatali ke awa kotani nda kwanganga te ala sambela kasala ka bonzamba yo kele pe mabikisi ebongo yo mto kotanda kwanganga so ekomeli lelo est-ce que nzamba opeso vraiment est-ce que nzamba yo kelo ma public. OK, voilà donc c'était elle Germaine Iwambi donc c'est une actrice comédienne Oazara Nambour na biso Congo asalaka musala na malamu et donc tozaki vraiment temps et surtout libaku
ya kosolana ye concernant Marambo Ezali à Valdi Tamboué. C'est une vidéo qui a fait la une hier déjà, donc et cartona qui grave et cartona qui na ndenge ya malamu te mais na ndenge ya mabe parce que pesa ki mutu nyoso mawa mutu moko ta ko ndima mo na Valdi na eta wana surtout que asala ka musala na kitoko et surtout aza moko ya bateau bazana valeur makasi na kati ya musala o donc eso sala vraiment pas si. Donc on est déjà à la fin de notre émission, donc merci na bandeko na pa pesa biso temps et Rolanda Biso du début à la fin et merci également à Jivency Matondo garçon allemand à motema ya Flair Nai Kabe di Mafuta. Donc le couple est parfait, donc wana pena bana ya Bundes et sans oublier papa Modogo Cap Ras motema ya maman Magi Masikini na Bundes pe kaka et bandeko basutena biso baza tellement belé maman Irène Mwanza et puis Oscar Marie tous les millionnaires en kilos wana prêtre ndenga mukete mais c'est des millionnaires donc voilà. Merci Nabino et Germaine moi minepte sur moi Bambo tenanga vraiment ezana grand frère chéri grand frère nanga depuis Équateur donc maire de la ville Équateur donc Didier Tata et puis na pesimbo tenanga ina honorable Eric Bobo donc bamba to basala ngana zala moi bien Rines Kimbo ngambe à Londres et puis na pesimbo tenanga na Gigi Matuta mobile ya mandefu ya pembe na pesimbo et puis bas salon mix salon mix base na Lubumbashi avenue cimetière numéro 15 na pesimbo et puis Jogo Obed Mayamba Jogo Ifaso Ifonga ba joyeux anniversaire donc na linga bino ya trop et puis grand frère nanga ministre provincial donc fils Landu na peso bambote donc mobile pembe mobile mbinga et grand chéri depuis Turquie na peso mbote vraiment na lelo ya trop et puis ba fan nanga nyonso balinga ngai na linga bino vraiment ya trop. Ok, merci beaucoup. Donc, tu as besoin de suka to côté les maka. To clôturer na biso donc to si mingi ya lobasio ezalité Valdi Tamboué to ebiga ko bika. Et puis na boss qui boss de boss Mamadou Aricho ya Bibi Chamala aigle jaune donc boss Serge Bambia Serge Bambia papa social Bambote non. Donc voilà déjà tokati to suki awa Congo de là to continuer musala et merci na mama na biso Francine Ngembe Pito. Maman Francine Ngembe, merci à vous et merci à Bandekons pour votre confiance et d'ici là portez-vous bien. Ciao. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Il y a Congo Dialogue photo solaka congodialogue.com. Balobi yo nanga photo solo la. Soko ozali congolais ya solo et sengeli otala bobele Congo Dialogue. Donc mona awa bokozo ba émission ya kitoko ya émission ya culture ya kitoko pona mboka na biso. Makambo bofra na ba Congo Dialogue donc blague était donc vous s'abonner na Congo Dialogue. Quand on parle de Congo, on voit directement les solos. Quand on parle de les solos, on voit la dame. Ça dit que Madame Francine Ngembe, ça pour ça cano yende mokonza masolo. Pas Francine Ngembe donc deux fois te mamba beaucoup donc Congo Dialogue. Les assises moi kitoko